mikolo solingi o s'abonner au betika point Kilongo TV. Kilongo TV. Vaut mieux aller dans la maison de deuil que dans une maison de fête. Ndenge makomi lobi na biso Zolela ezali makomi ankolo Yesu Masia Nazareth Nzamba solo pe ya bomo. Toza awa na centenaire na Kinshasa wape sika toyeko kabola mawa na libota ya révérend Kisina Kikanda Boniface oyo boyebi mosali na Nzambe oyo abani kosala Nzambe utaki bolenge na ye kino mobange ndenge toyebaki ma vie c'est Christ car la mort met un gain liwa ezali bongo bénéfice na mutu oyo ayingeli na se na moi oyo na serma makolo akolo Yesu Masia Nazareth pamba ta yebi ke akozala bongo kuna na lola Yesu Masia Nazareth akendaki kobongisela biso esika Kinkanda Boniface papa na biso le révérend pasteur Kisina Kikanda Boniface asaleli Nzambe utaki bolenge na ye aza bongo ya église oyo toyebi il département sming to benga kango KDC Bachikama bongo visionnaire na yango ezalaki ye kutaki bolenge na ye bazalaki na bilongo na bapapa Kelani Pata Charles na basali Nzambe ebele tokobeta lisolo na ye bokoyeba isu na bozindo kasi atikaki biso uta le 2 mai 2023 esalaki pasi bokabwani kasi tokumisi kolo Yesu Masia Nazareth oyo apesaki biso Kisina Kikanda Yemei Azu présenter ba sincère condoléances na ngana libota ya révérend Kisina Kikanda Boniface na moni maman Mati Kisina na moni papa Gilles le pasteur Gilles Kalufando ba sincère condoléances na famille mobimba tokabola bongo lelo toza na vie mortuaire lobby tokozala bongo na morgue kuna tosala lever accord tokoya susu ana cinquantenaire kuna kosala culte tokumisa nkolo Yesu Masia Nazareth pamba te azwi mosali na ye tika mosali ya Nzambe papa na biso révérend pasteur Kisina Kinkanda apema na kimia to présenter nos reportages le monde en tant que foot à bon na déroulement ba mission ba koleka ba pasteur ba témoigner ba koloba nini oyo mosali na Nzambe asala ina sena moi oyo tozali bongo biso nyonso ba lekinzita on est tous des pèlerins sur cette terre. Rendons grâce à Dieu à travers ces reportages. Zilanzambiena pasi emyangala simbeno lwazokyo kampa Zilanzambiena pasi emyangala simbeno lwazokyo kampa Mono Nzambi ngeti mona malweti vanganga sadile notangubu ena Mono Nzambi ngeti mona malweti vanganga sadile notangubu ena mabanza mameki mabanza menoko Zila Nzambi kezi la zenoko Itisani langa koso utangudira manguma nemuketika mabanza mameki mabanza menoko Zila Nzambi kezi la zenoko Itisani langa koso utangudira manguma nemuketika Gekwa dibundu mukya mawetita Nzambi kakena koko Ngekwa dibundu
mukia mawetita fonzambi kakena koko wetisola nzila iu nasadila tilanza bivoya sadana wetisola nzila iu nasadila. Voilà, on est déjà à l'intérieur, on est en train de pleurer cet homme de Dieu. Et Astali Moussala, où est mon ami sur le bateau, à Kenego Pemanaki, Miane, quelques interviews, quelques témoignages. Je vais tenter d'avoir quelques témoignages. Et bonsoir l'homme de Dieu. Bonsoir. Mes condoléances. Merci. Et quelles étaient vos relations avec le révérend Kissina qui nous a laissé? Ok. Bon, le révérend Kissina fut mon père spirituel. Je suis l'un de ses fils spirituels, l'un des pasteurs. Je suis sorti de son ministère. Qu'est-ce que vous avez comme témoignage Bon, les témoignages, il y en a beaucoup. En tout cas, le papa qui vient de nous quitter, il était pour moi un coach, un père, un ami. Il me prodiguait beaucoup de conseils. En tout cas, sa mort, c'est une grande perte pour moi. Il est décédé à 89 ans et c'est une fête après. Oui, c'est une fête, mais c'est aussi une douleur. Une personne. Oh Seigneur. Les papas que je considérais comme amis est parti. Bon, je ne verrai plus personne pour me prodiguer des conseils tels qu'il me donnait. D'autre part, c'est une réjouissance. D'autre part aussi, c'est une souffrance. Merci beaucoup. Je sais que nous serons là et demain on pourra vous avoir encore. Merci, merci. On continue, le programme a commencé. On est en train de pleurer cet homme de Dieu qui nous a laissé. Voilà, le programme a commencé. Les musiciens seront là et les pasteurs, les hommes de Dieu seront là. Nous allons rendre des hommages mérités au révérend Kissina Kinkanda Boniface qui nous a laissé. Il est décédé à l'âge de 89 ans. Rendons grâce à Dieu. Merci. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Bokolomoko ayebisa biso na kati église alobi batuyo basengeli baya na ide Patmos nanu basili kobota mati. Aki ko comprendre nango na 2014 ta on a boti na 2015 ta on a boti mwana na liboso na ye na epa niesi na lobotami. Oh Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Kobanda 2014 wana chasse kaka ponga na kota na régime ya robota ya moba français. Yahweh papa na biso na likolo kana kolo totiki bilolo oyo ebandeli no suka na yango na maboko na yo tika molimo mosanto aza molimo na kimia yakamba yango na kimia nyonso ebandeli no suka nyonso oyo eza ya yo te ekoki komema perturbation esika oyo tobengani yango ezala mosika na kombo na Yesu Kristo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci pour l'ibisito tika kaka ya kotelema tozotanga mokanda ya Psaume chapitre 39 verset 4 qui nous a verset 7. Dis-moi quel est le
le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme un ombre. Il s'agit vainement, il s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que je puisse espérer en toi mon espérance. Amen, amen. Je pense que vous avez compris, le modérateur est là et le programme se poursuit. Cependant, nous attendions les Kunda Sisters vont jouer maintenant et on va chanter des cantiques avec eux pour adorer Jésus-Christ Nazareth, le Dieu vivant et véritable. Papa Kissina aimait le cantique. Oui, il était en Europe, il est venu passer 3 mois de vacances à Kinshasa, c'est là où il est tombé malade. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous avez retenu, ou bien quelle lecture faites-vous par rapport à la vie de votre père, le révérend Kissina? J'ai retenu que des bonnes choses, que des bonnes choses. Et la simplicité, et l'amour, et la patience, et beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, je ne sais pas, je ne peux pas détailler, c'est tellement beaucoup. Vous avez vu votre papa œuvrer comme étant pasteur et tout cela? Oui, en fait, je peux dire, moi, personnellement, si je connais, je suis comme je suis aujourd'hui, c'est grâce à mon papa. Il m'a montré les chemins de Dieu, il a toujours été présent dans notre vie. C'est un papa formidable, pour moi, c'est le papa le plus beau du monde. Il a toujours été pensionné, il a toujours aimé ses enfants, il a toujours été présent dans la vie de ses enfants. Il nous a appris beaucoup de choses. Et l'amour, la patience, beaucoup de choses. Il nous a appris beaucoup de choses, surtout de demeurer en Dieu. Voilà. Merci beaucoup et nos sincères condoléances. Merci beaucoup. Merci. Voilà, elle est donc la 3e fille du révérend Kissina qui nous a laissé. On rend grâce à Dieu. On est là et je vais aussi chercher ses petits-fils. Je ne sais pas s'ils sont là. Et vraiment, on va essayer. Sa petite fille est là? Ouais. Et là, s'il te plaît, tu peux venir ici? Coco, hein? D'être en lingala, Coco. Et je sens l'aise en lingala ou bien en français? En français. Bonsoir, mes condoléances. Bonsoir, merci. Dorcas Kissina. Dorcas, il y a Dodo. Tu es donc la petite fille du révérend Kissina. Ouais. Comment vous étiez avec Pépé? Ben, j'étais bien avec Pépé, il y avait l'ambiance entre nous. Mais Dieu a décidé autrement. Ouais. Parce que c'était pas dans nos idées. Mais il n'était pas méchant, Pépé? Non, mon Pépé n'était pas méchant, il n'a jamais été méchant. Ok. Oui. Vous comptez même pas? Non, même pas. C'est un Pépé gentil, super cool. Je ne regrette même pas d'avoir un Pépé comme lui. Et qu'est-ce que vous disiez souvent? Et vous enseignez ou bien vous prodiguez de conseils? Ben, avec Pépé, vu que je n'étais pas trop avec lui, mais j'avais un peu eu du temps à être avec lui. Quand il était en bonne santé, c'était un Pépé super cool. Magnifique. Ouais. Pépé partir, rendant grâce à Dieu. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Yador. Merci. Là, tu vas pas pleurer, je crois qu'on va danser, on va louer Dieu. Ben, c'est ça.
Merci. Voilà, c'est la petite fille du référent Kissina, il y a Dorcas Kissina. Voilà. Batouazé Belé, to Megako Solsa Moko, Ndenge et Bopé Samiabso. Pendant que tu as quelques témoignages, et ça bien là, Namoni, Bandeko Bakunda Sister, Bakoum presque après, Togokoum Sankolo et Longo Nabakunda Sister.
Toetisika, toetikoto, sisako. Tembo zoloba, yende mutapesa ka yende azwi. Lokola azwi tozokomisa kombo na ye mpe ye akotika biso te. Isso
Patmos. En 1986, nous avons eu un ban américain. Nous suis baptême en 1987. Alors papa, tu vas dire les mois dans le Moulaï, avant que les poteaux. Mais il y a une extension, tu bandit qui regarde, tu as toujours en contact. Vraiment, c'est un papa qui a monté ma monnaie. Après, il a batolé et belé à Malamou. Le cadre toujours du ministère. Et là, on a remarqué pas inaye. À saler l'inzambe pour la bilo à Mokilide. En tout cas, mon côté, à saler l'inzambe pas dans l'intérêt matériel. Non. Et puis, il m'a conseillé. Abimwa na kakina tant on sait l'ensemble tia pour ça l'ensemble liboso tia ensemble liboso soko tia ensemble liboso biloko mokile okozwano yango na pete papa tozalaka na ye eloko moko eremarkanga makasi lero wana azotambola na voiture de na Mercedes. Tant wana Mercedes 190, ce n'était pas n'importe qui autant pour la naïo. Mais il milite à Zalaga naïo. Ouanga na zali sous la île des bâtiments c'était, mais na commis dans l'extension. Pour moi on a jour mon sous-sous. Tout le monde est dans la voiture, pas yo papa. You suis abi be pas moi na ngaba na yafona la. Donc on ça ngaba surprise wale bele. Ngai ne mutu nga papa ngai ne sele na ya rapai no boyo ya rapai na ngate et pour télévision mutu kana sanini boye en tout cas les militaires wana ezana batu mingi te. Amen. Alors la kanisi na papa sona ke na cadre ya formation na ngai ezali chaque fois sur une conférence mauvaise sika moko boye. Dans mon téléphone déjà, et combien à la portée à Montonio, ce monde a béni là. Papa Kakina, quoi, non, bien papa Kakina. Nayoki conférence, mon réseau a dit ça on a la CLFC. Quel même bar ou au Kabula livre. Donc, pour Nangai, papa a outil au tir à bisso, Aza papa, Aza coach, donc à orienter dans la macabredele. Et puis chaque fois, sur la télé, on a ceux qui ont monnaie dans nos les pas des factures à Namabo. Avant de l'église, na biso extension na biso pour qu'il y ait des extensions. Cité du grand roi. Net au Bagdad et ça l'a créé par un rapport à Kinshasa, na papa, en 2013, maman a le Bandeko batu bazalaka dans l'église wane bandara d'autres traîna ba foule moi ko sakana te ba pasteur wana ana moto wana za pa mate na des moto te za le pas moli ya papa na ngai avant na banda musala ndakena ka tielinga maboko pe sala yike musala eta pour la mala ya wana na robesa pe toli na bateau nyonso baza ba fils spirituel ya ba pasteur moko boye il faut koluka toujours ko vivre à bon terme na ba papa na biso wana bénédiction ya ba ministère na biso tant que bana eza ba batata wana ngai na confirma ya ezaki batoli mosusu ana opesa ngai ndeka na vie tokutana na babitumba ozoli papa tala ngai bomaka na okutana ngo abi mwana makambo nyonso oyo esengeli ekoma eloko ezoforme alo mpo na ngai liwa ya patriarche na biso papa lisina d'autre part c'est bon po akokisi 89 ans mais ici là monsieur eza et moi passe parce que la séparation a été toujours douloureuse. Maota a été dans la hôtel à la sous le haut.
nana opesaka lisusu batoli wana oyo abandaki kopesaka ya malamu azoluka toujours na avance ntango sokutaki afa tourne sikoyo eglise ndenge ni bokomi combien bandimi bazokola amen donc mingi ezali ya koloba mpona kokanga ntango nyonso te antuka mpona nga papa ndenge tolobaka a jamais dans mon cœur akotikalanga libela na libela atinga na souvenir ya malamu ebele enayebi ke lokwa asalelaki nzambe nde na bosembo nzambe asunga biso mpe tosilisa kosala ndenge asalelaki un jour tokutana ye dans la gloire. Merci nzambe papa. Merci beaucoup. Un jour tokutana na ye dans la gloire. Amen, amen. Et ça, bato mingi balinga kopesa témoignage ya moto na nde ya kufi bakoloba ke azalaka boye bakolobaka ya malamu habitude ya biso bakongole na kasi ezalaka bongo tolobaka mingi azalaka boye kaka ya malamu mais vie soki totali à partir ya kombo na ye mpona aza koloba mpona libota mpona famille kisina kikanda kisina eyi koloba mpona biso ebandeli to les débits. Mais hier, il était encore plus. Il était même le début du commencement. Donc, ebandeli, il y a ebandeli. Donc, le début du commencement. Ici, il y a le début, mais hier, il était le début du commencement. Ndenge de lobby, na côté na biso, azalaki tata, azalaki yaya, azalaki noko. Donc, biloko wana nyonso ye azalaki kosalela yango po biso na liboto ya biso liboso na ye toyaki so na yaya mosusu te. Excusez-moi. Tozalaki na yaya mosusu te liboso na ye nde ntango nyonso soki botozali bien soki bozali na kati ya bota na problème songolo okomona azalaki ntango nyonso koteya azalaki moto moko azali koluka lisanga kati na bato kati na libomba même soki problème ezali akoteya akoloba akopesa solution toujours dans le Seigneur. Azalaki kotika nzambe te aza koloba na yo aza kotala bible aza koteya yo na liloba toujours kati na liloba azalaki moto moko azalaki koluka kimia mpe lisanga kati na libota. Même si un problème se posait akoya kopesa solution na ndenge na ye ezala finance ezala morale ezala ndenge nini akopesa solution na ye. Et puis, il y a des solutions, aux sentir que vous avez une solution ya yaya. Azalaki Moutoumo, Azalaki très proche, pour ne pas dire trop proche, il y a les botanaïs. Merci, merci beaucoup.
na nema nzembo suka paka kupana ndio tikati nzambo yo abona mitema bana bato abona mitema et ça il y a une chose Bible vie est personne na moto na bikenda za na motete na kopoto mambala moko sima kopoto ma kufesali la mort est la malédiction des contextes d'un chemin où tout le monde doit passer. Le problème c'est quoi? Au fakati na kolo to fika na kolo et au fakati na kolo na sipela pour le bété pour moi la mort m'éteint. Est-ce que vous pouvez dire pour la même chose? Jésus.
bolenge salela bolenge na yo nayeba ete esambiselo ezali encore si c'est comme ntango moto azomela balongola esu bamenyangi te ifo milangi ezalaka na mesa moko mosu na leki natali bagene mo bavandi boye natali boye apepe ba 45 bouteilles mais nga moko nalobi bagene na boye mpe soki na église osenga ta $10 oyoka mikolo mpiaka mais tala ndenge bazosupa masanga nyonso wana ni vanité. Alléluia. Nyonso wana eza na ntina te toyebi ebele bazwaka bambongo mais batika bambongo wana bato mosusu babénéficia nango. Nazalaka na témoignage ya camarade na nga moko akenda lunda loko wana lunda ezofula abima na $75,000 ebelele loko wana lunda ezofula yebisanga mbongo wana aliaka ngo nini aliaka kaka oyo akotaka hôpital ntango azwa na maladi mbala moko akota hôpital akufi mais mbongo bato mosusu basaleli babénéficia mais bien aimé okoki kosemoner ozwi mais bato mosusu bakobénéficia ngo mais le salut est individuel. Alléluia. Le but bazali mpo na moto ye moko okoki kozwa lelo ebele toyebi te bato bazobeta deja bakalki nalobi awa teme na Rwanda papa kufi oza mosusu bato bazobeta bakalki akoki bazalaka bikilise veste wana ifo na zwa eloko wana ngai ifo na zwa bien aimé mais le salut est individuel. Tant libéré kolo okobika bien aimé okoki kosala nyonso beti mutu tout ça bato mosusu batikali kobénéficia yango moni Salomo ayebaki alobi te kobanga Nzambe po te Nzambe akobenga eloko nyonso na esambiselo eloko ekobomama na miso na Nzambe eza te tokoki kobomama bato na Nzambe te oyo boma bato bamona yo te na miso na Nzambe. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Oh, yo kata mutu opoto na téléphone. Bato bamona yo te. Comprenez récit. Omoni kwa tozalaka. Tanga binika bo bisika la beta iboko. Bato bamona yo te, na miso na Nzambe. Emona yo. Mukolo wana film ekobima. Oyo nyonso salaki na kuku ekobima na miso na Nzambe. Yango no te biselo total ezali te. C'est le moment à mon. Pour ce qu'on a lu, ici, attends, tu vas dire super pasteur, tu vas dire archibishop, parce que l'ignoso. Mais quand on a une bombe qui monte maté, il va être lui fait les choses de la vie. Alléluia. Il y a des personnes lui fait ça pour la bisoter et ça va pour la Satan. Ce qu'on a à cause de l'incrédulité là. Mais dans ce monde de l'homme, pourquoi il est dans le rassemblement autosangani ceux qui ozotambola na lenge oyo ekokite oyebi ye nous embêter malgré la carte de l'église oza choriste oza diacre oza diaconesse oza évangéliste batiti eza mabe te mais oyo eleki ete tambola na kobanga Nzambe po mokolo wana kozala surprise nasalelaki yo nayembelaki yo naservaki sainte mpola koloba ete longwa wana nayebi yo te. Alléluia. Les autres qui collent avec la boxe, vous savez. Abina Sobeta. Les bien-aimés, les gens qui ont dit là où ils ont battu. Et ça, le rôle de la piste pour que nous ayons la reine. Moussa Kokita va, Moussa Kokita Sima, Moussa Kokita Sima. Si vous avez Maurice Kouta l'obéité, Moto et Momis, c'est le Moutou, 70 ans. Plus Momis, c'est quoi ça, ma casse, 80 ans. Oh, tant que tu as mal au bas, tu as bio, patriarche, tu as vu Bolis en Zam. On a profité à 89 francs. Ça va passer moi Bolis. Bon, Bolis, vous avez Bolis, soit. Non, vous m'avez. Mais quand ils arrivent, madame, vous avez toujours prêt. Ce qui est lié de l'eau, vous avez dans le beau papa. Pour vous avez déjà prêt. Quand c'est la lobité, pour l'obéir ensemble. Alléluia. Amen. L'obéissance ensemble, mes frères. Moi, si tu vas dans la série, docteur a connu de imaginer, avant de voter dans le 6e mois, la bataille, peut-être, voir des décalage entre les ça. Mais nous, on ne peut pas. Nous, on va dans le but, nous va. Mais tu vois que ça va le but, tu vas dire, au moins, c'est moi la télé qui a $100, il y a $100. Nous, tout est tout à bouffer.
Alléluia. Kufa pour la vie par la maison du tomba. Pour la vie parce que pour moi il y a des akobonga. Et ya lelo, et ya lobi, et pas des akili du tomba parce que pour moi il y a des akili yakobonga. Ayi si Timothée na komi na suka mikona bai. Na kundi etumba ya malamu. Oh libota. Les patriarches ça comme na suka mikona ye. Abundi etumba ya malamu. Kola sumo salinaye. Akele kopema na kimia. Nous sommes tous interpellés biso. Toyeba kolanda ba trace oyo papa saki nini alandaki. Kozali capitale ya mwana. Mosali na ya permettre que kopema na kimia po mukona ekoki. Biso totikali pe tobongama po te mukona biso ekozala. Mais tant mukona biso ekozala. Tokozala wapi? Bande ko biso ba yemba ba ditomi lengele malamu. Toyeli mukolo te, toyeli pe ngonga te. Mais pour que les choses après, le coup va s'écamiter dans ma yelle. Tant que le bétaki, babimaki, bakene kokuta na mobile na libala. Oya zoba bakene ki ba luka mafuta tant que zonga ba biete trop tard dans le saïdini et tamane. Alléluia. Amen. Nous sommes pas à poser na yo, bien aimé. Azo seigneur yo paso la bilamba te no paso la motema na yo. Azo na poser la motema na yo bien aimé. Quand n'importe qui nini tient vie na yo, ozo gagner na aso na tiki, la rolia sous nini, de bien aimé. Oh nous sommes comme on a moli tomba à cause de Christ mon amour le qu'on a perdu. Ce qui Christ soit sur à récupérer à vos charges na yo. Alléluia. Comment on a fait? Mais nous vivre na ma cop, nous vivre na boye, il faut na sala boye. Pour la sala musenga na yo, bien aimé. Abongi c'est le projet à malamu. Oh ezali boso kuna, projet à bonheur. Besoin de monter manayo na pokwa elo. Tika liloba oyo interpellé moko na moko. Amen. Nzambe apambola biso. Merci Kolo Kumama vraiment. Na ebiete liloba oyo esimbi mitema ya moko na moko na
Merci beaucoup, Tobeteli Yesu Maboko Makasi.
Yesu,